kumutula bandeko bakolanda yo yebisa bango walibe moto wapi obotama wapi obotama awa ou bien wapi matando mingi mfumu ngungi kumutula na banzi ete azali mwana ya Congo kumutula abotami pa mama na nkembe milioni basabo ona pepipe mbote na musika kumutula za bongo mbokatie moto pamba o nzambe atia na Congo poka ka ete bana Congo bazonga na kati ya ntoki to pe culture na bango bitumba ya mama Congo nazo ba 18 ans na bitumba oyo eza pendelo kwa mukete lelo culture africaine to pe culture congolaise endi mama nzela ebilili ya télévision to pe radio kumutula bandeko bakolanda yo yebisa bango walibe moto wapi obotama awa ou bien wapi matando mingi mfumu ngungi kumutula na banzi ete azali mwana ya Congo kumutula abotami pa mama na nkembe milioni basabo ona pepipe mbote na musika kumutula za bongo mbokatie moto pamba o nzambe atia na Congo poka ka ete bana Congo bazonga na kati ya ntoki to pe culture na bango. Merci tozongi suna mama Congo betre biso be carrière na yo mama Congo obanda wapi pe ozali wapi na bandeko bayebi bandeko musupi na niveau ya Afrika kuna na libanda balanda kayo balingi bayeba be carrière na ya solo carrière à mama Congo penza et aki PTT mama Congo abandaki na RTNC 1 mama Congo akendeki penza na ngambo ya CCTV mama Congo akendeki na Radio Centrale FM sika tokoloba mama Congo azana B1 télévision donc parcours à mama Congo ezalaki penza ya koloba te pamba te oyebi na betelo to pe ba na leka pe na likia pa ba mumpe pa ba mumpe pamba te kuna nde liziba ya bwanya te pa ba mumpe donc omoni ke ki penza likama motu ya mingi vi ya mama Congo na ba chaîne mususu to pe na bilili mususu babanda penza koboya biso koloba ete muziki wana bankoko biso tolingi yango te biziki wana bokoko émission bokoko ekokimisa biso penza batali na biso ya bilili na biso kasi na bozindo mama Congo asimpozaki na makasi penza pona koloba ete nkita ya Congo elakisa mokili mobimba lelo to koloba bilili mususa mike lelo bakolakisa émission ya bokoko pona koloba ete bitumba ya mama Congo nazo ba 18 ans na bitumba oyo eza pendelo kwa mukete lelo culture africaine to pe culture congolaise endi mama nzela ebilili ya télévision to pe radio. Merci bandeko wana boki maloba ya mama Congo to kene pe na ngambo ya kumutula abetela biso kaya na ye ndenge abanda musala na ye matondo mingi ndeko wangai kumungungi na bandi ete kumutula ngana uti nanu na ibandeli penza na Raga Plus Raga Plus na bandeko ya mbanga wana mina ko sape be mission musuka la wana na lekaki pe na ngambo ya RTG ya na ko leka sikawa na ngambo ya télévision catholique na sali mibu zomi na motoba na leki na bangambo ya réseaux sociaux na na Top Africa na na EHP Media na na E-News 24 TV lelo pe nazali moko promoteur ya kumutula TV kasi na ko sala pe elongo na KTJ yaka na papa to za na balabala kiti na balabala elongo na KTJ o ezali pa ya boss na biso boss John Makese akolanda biso John Makese na Paris na PPP mbote kuna ezali ndio moni carrière kumutula tulaki batoto finga maki pongai kumutula na benga yango nazali babiteni mibali nazali artiste na lepe animateur culturel kosala nanu bale otori kosala bale mabina bokoko wana endima makite na be ecclesia na betelo ezalaki mpasi kasi loto komoni na be ecclesia bakosala ba journée culturelle omona bokoko ekolatama barafi wana kobenga ngo nom de Jésus lelo komate ya biso nyonso na kati pena maloba te na moni kumutula ya kolia azane tumbana liyo tona njoko to boni yango lo kumutula azane tumbana nani te ona kolia gimbiolongo biso to botamba na makasi biso nzambe apesa nyonso tango za nkumu za nyonso po nkumu aze nkumbu amemaka bitape banzete bambuma nde babenge nkumu euti na ekumu nkumu donc o gimbiolongo ezaka rapport na sukola mongongo pona elanga te elangeze mwa lo teketi etie kosukola mwa mongongo wana sepelisa Yannick Ntula na Paris ya kolanda ngai elongo na Taylor Ntula na Paris ba kolanda ngai yango wana culture ezaki penza eloko ya pasi soko lati boye na nzela bato bako finga bako loba mais lelo yo tembete tomoni yango bandeko na sofali pupa bakomi kosala ba clip ba mission chrétienne bakomi olata ba rafia elobi ete sango ya pasi lelo ekomi esengo pamba te eloko ya esengo ezomaka na pasi
ezwamaka na facilité te esengeli bomona mpasi bafinga bino batuka bino nani andimaka ete lelo tokogumamela yesu biso nyonso mais soki omoni ekotisa nzube batiaki ye ngondo azwaka soki lelo tokobenga yango nini kasi lelo biso nyonso tokoma kosala betonga mpo message ekei lelo soki omona bamisie nyonso eza na brazzaville rogaroga topesi ye mbote okai bokoko ezokokanga mabelelisi apema na kimia bokaki itokia bato baye kososole te nzoka nde vinyo elengezaka na suka ya fete nde vinyo elengezaka nzoka nde makambo ya kitoko ezaka na nsima baye koyebana na nsima ete bokoko yango moni lelo bitando nyonso ekomi kaka émission culturelle esengeli ezala biso topesi longonya pamba te sango na biso ekei pamba te bitambe ya nsoso bayebaka kaka soki mbula ebeti ete soso alekaki wana lokwa kumutula aleki mama kongo aleki bato bakolanda biso topesi longonya. KTJ Culture Africa toali wana na PDG John Makesi tokobeta be masolongo ya culture mama kongo na lolenge ndenge omondaka bato bakonéglige culture eyali be kobeba bato bakotambola bobo mbwa bobo ntaba kote na yo okomona yango be lolenge bono otuni ngai kote wana mpenza mpona yanola malamu mpenza likambo etali bongo culture to mpe tradition to mpe bankoko na biso ezali lokola motuya kasi lelo ekosala mpasi peuple congolais biso bapeuple congolais tobandi mpenza kobunga mwa rumba tokoyeba te toutaki wapi tobimelaki wapi identité na biso originalité na biso tokoyeba yango lisusu te tala ntina mwa libungi mpenza eyali wana ata natomboli nzete ya nyama ntango nakanisi nazongi moto mpona koloba ete tala place tobungeleli yango wana tokoyeba bomoto na biso te identité na biso tokoyeba yango te nayebi te kumutula soki nalobi mabe mama na bandi ete nzela se polele pamba te sika ndeke ya bundi nsala na ezanga kokweya te likambo lobi bato mingi bakobunga bokoko na biso yango ntango mosusu na makambo mosusu ya mboka ekomi na kokoso pamba te tokobosana bikila na biso pamba te culture to mpe ntoki yango ezali kitalatala na biso na mboka bapaya okoyeba ndenge nini wazali congolais okoyeba ndenge nini wazali camerounais okoyeba ndenge nini wazali malien na bizali na bango na molato na bango na lolenge na bango ya kotambola kasi lelo ezali mpasi mingi komona ete bana ya Congo babosani mingi bizali na bango likolo nini ya bilanda landa okomona moto soki akoloba likambo ya bible ayekoli bible te biso tokosala na bachaine ya basango batangi bible makasi soki bandimaka bemission eleka bayebi valeur ya culture mpo ata pasika oyo tofetaka pasika bakofete Pâques ezali fete ya bajuif ya bayuda babosanaka pasika te Pâques wana yaka fete na bango kasi kino lelo baselebraka yango mpe biso nyonso tozwa yango mpona nini te mboka na biso mpe Congo tozala na journée culturelle nationale oyo toki kocelebre bokoko na biso culture na biso pamba te tozali na plus de 450 tribus tozali na 26 provinces babikolo wana nyonso ntango mosusu otuni moto oyebi mongole oyebi mosuku oyebi motandu oyebi mochokwe oyebi monkusu oyebi mobobwa oyebi mowaria oyebi monunu oyebi lokele oyebi topoke oyebi libinza bayebi te nzoka ndenge omona moto mosusu asilisi bakelesi atangi mingi kasi meme ata mbote ya monoko ya mboka ayebi te wana kobenga te yo ozali mayele lopoto ozali koloba ezali langi ya baninga mosusu ya bapaya bango batombola ya bango pesama makongo ndenge napesaka mpenza lisese nalobi lipopotami adindaka na kati ya mai me milinga na ye ebimaka likolo ebale bandeko wana bokolanda masese maloba ya bagrangolo ali na bango baoyo vraimen bavandeli culture baoyo bakopanza sango oyo etali culture mama kongo okoki koyebisa biso lelo oyo na biso tovandi boye mama na nkumu aliwana mama kongo na kumutula bokosenga nini na tata mokonzi ya mboka asala na oyo etali bajournaliste oyo bakopanza sango bakobunda makasi mpo na culture mpo na soki bino te moye bato basepela na culture ezali te mo liloba na yo nango bongo culture na balabala bazwa biso na balabala te bazwa tokoloba lelo na kati ya mboka na biso culture eza su na valeur te eloko mpo etombwama esengaka na mokonzi ya mboka alobaki ete akataki mokolo moko mpona tocelebre papa Simon Kimbangu tocelebraki ete topesaki hommage te tohonoraki ete bongo soloka alobiki alikuwa neti na Mali oyebiki na Mali eyaka na mokolo moko ezala na président na bango
atambulaka alati koto akangi mpona koamere culture na bango to tradition na bango bafi batambulaka mabele polele tolobi yango te ke baboya bokoko na biso kote ya malamu tozwa ya mabe mpe toboya mais lelo nakolia nini charama hamburger kala tonalia mwa bikedi na biso na ntuka papa lelo komi omona azobala mariage $3000 senga groupe électrogène plaza ezala wuti wa plasma wuti wa na bankoko na biso lelo bagarso bazobala lisusu te babale komi ayaka tovanda po tobungisi bomoto na biso tobungisi nkita oyo ekolo na biso sikoyo tosala boni po tokanga nkita yango esengeli tosanga na biso na bakonzi po kita wana esala boni ezonga likolo ya mesa nayebi te nazongisi maloba mpe andeko kumutula maloba na yo ndenge mama kongo alobi ongo tolobi bokoko na balabala mpo na nini eloko ekomi na balabala ekozwa mopepe ekozwa nzinzi ekozwa nini ezonga na kati ya ndako lelo bokoko na biso ekomi na balabala tobwaki bokoko tobosani yango makambo mosusu moye simba ekozala te tokosenga na bakonzi ya mboka bokanisa mpo na biso surtout biso tozoyoka baconservateur culturel tokoconserve culture na biso mpe tozali kobongisa yango kopanza yango na mikili mosusu yango wana tokosenga mpe bokanisa mpo na biso bosala bafestival traditionnel mpona kocélébrer journée nationale ya culture na biso topesaki exemple de chaque le 20 décembre tosengaki na tata mokonzi na manako totali kosala mobumu olekaki bapesa tata le 20 décembre chaque le 20 décembre donc ezali bongo période moko festival ya bafestivité minene esalamaka na décembre bapesa biso le 20 décembre mpona tosalaka journée nationale culturelle ya Congo RDC ekozala malamu tobetisa tous les 450 tribus ata na stade de martyr ekosenga misolo mokonzi ya mboka soki alobi iyo atie bamoyen ngai nazali mama Congo azali ndeko dede azali mama Afrika azali tokosanga na lisanga tokosala eloko esengeli mpo mate mbila misato ekoki mpe kosala mosaka talikamela koloba yango ndenge babengaka yango matutu masato wana boyoki bangolo ndenge bakopesa masese na bango elobi mingi tata mokonzi ya mboka akolanda biso bayi bakonzi bakolanda biso boyoki ndenge maloba ya bagangolo balobi kumutula mwalo yembono wana papa John Makese alinga yango makasi aleloya okoki koyemba yango ale bandeko bayoka yango ezali nzembo moko ekosepelisa ye vraimen makasi nane bende o yeye bende o yeye mbalanan Bara sempongole sofula mpeti bakongi tete tukali alombo ntiyeli sakozole ndantiyeli bopo miongo mongo biongo iye bontongolo mbanga biokoso Alléluia 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 Touti nongo Touti nongo Touti nongo tokomina kwa mutwe nsele toleki tokomina Kinshasa kala 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 tozalaki na boumbwe sika sika tokomina lipanda Alléluia 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 Alléluia, Alléluia, Alléluia. John Makese, Kateji, Nzela moko bisonyo soto kolonga Mama Kongo kumutula fumungungi. Alléluia. Alléluia. Yenga. Mama Kongo oki malobango ya kumutula lo maloba moko ezava makasi omonda ngololingi. Ya solo na koloba ete tosanga na liboke moko pona kotombola nkita ya mboka na biso Congo RDC. Na nzela ya nkita ata tokotia Bangkok to pe na nzela na balabala kumutula. Kwanga te kumutula tokobenga ngoboni na Engwele. Kosilisa kwanga na liyanga te po mboto ekoya nsima balia kwanga na nguba tangu mbise yaki bazanga eloko kolia ya solo penza bazanga eloko kolia pamba te nguba to pe kwanga yali eloko ekosisa onza ata na guerre soko le mwa kitene kwanga ata na nguba misato yo moto meli mai okate bale mobimba et ali bongo bandeko balandi chaîne KTG Culture Africa PDG John Makese azali wana kolanda biso bandeko noto balanda biso Mama Kongo mwali lobano ya suka oyo etali culture to beta be masolo ya solo liloba Mama Kongo asuka e ali nazo senga na ba peuple congolais to sanga na liboke moko
totombola oyo eza bongo nkita ya mboka na biso nalobaka yango mingi na batelevizio na baradio mpo namonaka eloko eleki culture eza te soki nalambi te mpondu te nakolia te kumu okopesa nga be bibotu kumu likakoli nanga be bibotu ya banzete kumu okopesa mama kongo bibotu KTG toyi bokoko na balabala ba comprendre bien KTG elengi bokoko na balabala okosoka nga be mbanga na libotu bango batekoli eleki libala po soki babali ozali poso mibale na ndako ya mobali okolia te ko bazokosanya epala biso tala batiaka misapi na lidusu ya nyoka pa pamba te keba okoluka likele nyoka koswa yo mama kongo apesi libero na ye na bandeko boso tozolanda biso pour le moment pozwa mama kongo benga na 081 080 34 77 donc voilà plus 243 81 81 080 34 77 donc bengi mama kongo dans la lèvre bino quoi donc un petit cœur là on est ensemble kumutula mwali lobana matondo mingi tolobi tokokoba na bino tosengi na bana Congo bana Afrika tolinga culture na biso totombola yango po ngai na topona te tozala ba Congolais nzambe nda tinda biso tobotama na Congo po ayebi tozali lokwa ba Moïse ya mboka oyo yango wana tozali na motomo ya kolinga bokoko na biso ya kovaloriser culture na biso ya malamu totombola ya mabe toboka zamba pamba te ata yo boyi bonkoko yeba tozali na koko omoni koko so na ko bakokokola kolokolo epa ya koko mpo kombo na yo ya koko na yo lokola kombo ya tula ezali ya koko na ngai lokola kombo ya lobo ezali ya koko na ye lokola kombo ya makesi John ezali kombo ya koko na yo so mona mondele kombo makesi azalaka te omona mondele kombo ntula azalaka te osi mona mondele kombo lobo azalaka te yango wana toboyi bokoko ozali na koko yango wana tosengi ete topona ya malamu ya mabe toboka zamba nakozanga te kopesa mbote na leki wa ngai mwana popi ya mokolo Yannick Ntula na Paris garçon pano na pesi pe mbote kuna na leki wa landinga lisusu wa landi Yannick Ntula Taylor Ntula Stemai kuna pe kaka na Paris bambote na bino kuna esika bozali na bosali kuna te na ngambo ya Canada azari ya bapoma azar ya bapoma bana esuku nyonso bapesi yo mbote azar ya bapoma ya mambote nakobosa na pete na France mama Françoise Ebengo ekabaka loboko pete mwana mosengele Françoise Ebengo soki akabi te abelaka loboko elemba na kokaba lokwa malemba babuza Françoise Ebengo tambola kaka bongo nakobosa na pete mama Caro Betoko na poto kuna kolanda biso mwana esuku mama Caro Betoko mwana mosengele ya mambote na yo kuna esika ozwami olingi obenga ngai lokole na ngai kangamaka te ezali bongo libungu tulu tuku mwambe na moko libungu tulu jomi na libwa kama libwa na ntube na moko ndenge moko boss de boss John Makese KTJ culture africaine ya lobaka na kota li français plus 243 81 00 19 921 kasi kumutula mbokatie ndekwa mama Kongo mbokatie moto amikitisa lokwa fufu na nzungu ekatele tombola biso tolobaka kota limboka olibungu tulu tuku mwambe na moko libungu tulu tomi na libwa kama libwa tuku na moko wana soko bengi ngai ngelelelele ngape na koyamba yo ngolololo wana penza okozwanga malamu na nzela ya WhatsApp plus 243 81 00 19 921 moto nyonso azali na bosenga kumutula nazali wana mpo na bino bobenga ngai na koyanola bino kasi soki batongaka yo te lukanganga omitalisa merci na bino bandeko na bino tobozwi libakwa kolanda chaîne KTG Culture Africa tolaki na bino wana bomonaki na yambaki bangola minene oyo tozalaki na bango tobeti be masolango oyo etali kraye na bango ndenge bazomona pe na oyo etali culture wana toza na bino elongo ensemble naza na bangolo minene bapambolinga eloko vraiment na sepe bangolo minene bapambolinga toali na bango en tout cas na sepeli makasi bandeko tokutana mbala nsima héritier na ngama masini na pesi yo mbote mingi héritier mobali kitoko héritier jamba mbote mingi kimia na maboko mwana motetela kimia na mabota na bino tokutani mbala ya nsima ciao kumutula bandeko bakolanda oyebisa bango walibe moto awapi obotama awa ou bien wapi matondo mingi mfumu ngungi
kumutula na bandi ete azali mwana ya Congo kumutula abotami pa mama na nkembe miliani basabo ona pepi pe mbote na mosika kumutula za bongo mbokatie moto pamba o nzambe atia na Congo pokaka ete bana Congo bazonga na kati ya ntoki to pe culture na bango. Merci tozongi suna mama Congo betre biso be carrière na yo mama Congo obanda wapi pe ozali wapi na bandeko bayebi bandeko musupi na niveau ya Afrika kuna na libanda alanda kayo bangi bayeba be carrière na yo ya solo carrière mama Congo penza et qui PTT mama Congo abandaki na RTNC 1 mama Congo akendaki penza na ngambo ya CCTV mama Congo akendaki na Radio Centrale FM sika tokoloba mama Congo azana B1 télévision donc parcours à mama Congo ezalaki penza ya koloba te pamba te oyebi na baetelo to mpe na leka mpe na elikia pa bamumpe pa bamumpe pamba te kuna nde liziba ya bwanya te pa bamumpe donc omoni ke ayaki penza likama motuya mingi hivi ya mama Congo na bachaîne mosusu to mpe na bilili mosusu babanda ye penza koboya biso koloba ete miziki wana bankoko biso tolingi yango te biziki wana bokoko émission bokoko ekokimisa biso penza batali na biso ya bilili na biso kasi na bozindo mama Congo asimpozaki na makasi penza mpona koloba ete nkita ya Congo elakisama mokili mobimba lelo tokoloba bilili mosusu ya mike lelo bakolakisa bemission ya bonkoko mpona koloba ete bitumba ya mama Congo nazoba 18 ans na bitumba oyo eza penza eloko ya moke te lelo culture africaine to mpe culture congolaise endimama na nzela ya bilili ya télévision to mpe radio. Merci bandeko wana boyoki maloba ya mama Congo tokende mpe na ngambo ya kumutula abetela biso kaya na ye ndenge abanda mosala na ye matondo mingi ndeko wa ngai kumungungi na bandi ete kumutula nga na uti nanu na ibandeli penza na Raga Plus sikoka Raga Plus na bande koyamba nga wana mina kobe osape bemission mosusu kala wana nalekaki mpe na ngambo ya RTG ya naye koleka sika wana ngambo ya télévision catholique oyo nasali mibu zomi na motoba naleki na bangambo ya bareseau sociaux nasali na Top Africa nasali na EHP Media nasali na E-News 24 TV lelo mpe nazali moko promoteur ya kumutula TV kasi na kosala mpe elongo na KTJ yaka nango papa toza na balabala kiti na balabala elongo na KTJ oyo ezali pa ya boss na biso boss John Makese akolanda biso John Makese na Paris na pepe mbote kuna ezali ndio omoni carrière ya kumutula tolaki bato tofingamaki mpo ngai kumutula nabengaka yango nazali babiteli mibale nazali artiste nazali mpe animateur culturel kosala nanu bale oyo toyei kosala bale mabi na bokoko wana endimamaki te na baeklesia na betelo ezalaki mpasi kasi lelo tokomoni na baeklesia bakosalaka bajournée culturelle omona bokoko ekolatama barafio banga kobenga yango nom de Jésus lelo ekoma te ya biso nyonso na kati pena maloba te namoni kumutula yakolia aza na etumba na lio to na njoko to boni yango na kumutula oza na etumba na nani te ona akolia gimbiolongo biso tobotamba na makasi biso nzambe apesa nyonso ntango oza nkumu oza nyonso mpo nkumu aza nkumbukumbu amemaka bitape banzete bambuma nde babengi nkumu euti na nkumu donc oyo gimbiolongo ezaka mpo nasukola mongongo mpo na elanga te elanga eza mwa lokeketi etie kosukola mwa mongongo wana esepelisa yaniki ntula na Paris akolanda ngai elongo na Taylor ntula na Paris bakolanda ngai yango wana culture ezalaki mpenza eloko ya pasi soki olati boye na nzela bato bakofinga bakoloba me lelo oyo tembe te tomoni yango bandeko na so fali pupa bakomi kosala baclip bamisie chrétienne bakomi olata barafia elobi ete sango ya pasi lelo ekomi esengo pamba te eloko ya esengo ezwamaka na pasi ezwamaka na facilité te esengeli bomona pasi bafinga bino batuka bino nani andimaka ete lelo tokogumbamela yesu biso nyonso me soki omoni ekotisa nzube batiaki ye ngondo azwaka soki lelo tokobenga yango nini kasi lelo biso nyonso tokoma kosala betonga mpo message ekei lelo soki omona bamisie nyonso eza na Brazzaville rogaroga topesi ye mbote okai bokoko ezokokanga mabelelisi apema na kimia bokaki litokia bato baye kososole te nzoka nde vinyo elengezaka na suka ya fete nde vinyo elengezaka nzoka nde makambo ya kitoko ezaka na nsima baye koyebana na nsima ete bokoko yango moni lelo bitando nyonso ekomi kaka émission culturelle esengeli ezala biso topesi longonya pamba te sango na biso ekei
pamba te bitambe ya nsoso bayebaka soki mbula ebeti ete soso alekaki wana lokwa kumutula aleki mama kongo aleki bato bakolanda biso topesi longoni. KTJ Culture Africa toali wana na PDG John Makesi tokobeta be masolongo ya culture mama kongo na lolenge ndenge omondaka bato bakonéglige culture eyali be kobeba bato bakotambola bobo mbwa bobo ntaba kote na yo okomona yango be lolenge bono. Otuni ngai? Ok. Kote wana penza pona ya noloa malamu penza. Likambo etali bongo culture, tope tradition, tope bankoko na biso ezali lokola motuya. Kasi lelo ekosala pasi peuple congolais, biso ba peuple congolais tobandi penza kobunga mwa rumba. Tokoyeba te toutaki wapi, tobimelaki wapi, identité na biso, originalité na biso tokoyeba ngo lisusu te. Tala tina mwa libungi penza eyali wana ata na tomboli nzete ya nyama tango na kanisi na zongi moto mpona koloba ete tala place tobungeleli yango wana tokoyeba bomoto na biso te, identité na biso tokoyeba yango te. Nayebi te kumutula soki nalobi mabe mama na bandi ete nzela se polele pamba te sika ndeke ya bundi nsala na ezanga kokweya te likambo lobi bato mingi bakobunga bokoko na biso yango ntongo mosusu na makambo mosusu ya mboka ekomi na kokoso pamba te tokobosana bikila na biso pamba te culture to mpe ntoki yango ezali kitalatala na biso na mboka bapaya. Okoyeba ndenge nini wazali congolais, okoyeba ndenge nini wazali camerounais, okoyeba ndenge nini wazali malien na bizali na bango na molato na bango na lolenge na bango akotambola. Kasi lelo ezali mpasi mingi komona ete bana ya Congo babosani mingi bizali na bango likoloni ya bilanda landa. Okomona moto so akoloba likambo ya Bible ayekoli Bible te. Biso tokosala na bachaîne basango batangi Bible makasi. Soki bandimaka bemission eleka bayebi valeur ya culture po ata pasika otofetaka pasika bakofete Pâques ezali fete ya bajif ya bayuda babosanaka pasika te Pâques wana ya fete na bango parce kino lo baselebraka yango to biso ezo tozwa yango mpo na nini te mboka na biso mpe Congo tozala na journée culturelle nationale oyo tokoki kocélébrer bokoko na biso culture na biso pamba te tozali na plus de 450 tribus tozali na 26 provinces babikolo wana nyonso ntango so toni moto oyebi mongole oyebi mosuku oyebi motandu oyebi mochokwe oyebi monkusu oyebi mobobwa oyebi mowaria oyebi monunu oyebi lokele oyebi topoke oyebi libinza bayebi te nzoka nde komona moto mosusu asilisi bakelesi atangi mingi kasi meme ata mbote monokolo ya mboka ayebi te wana kobenga te yo ozali mayele lopoto ozali koloba ezali langi ya baninga mosusu ya bapaya bango batombola ya bango pesama makongo ndenge napesaka mpenza lisese nalobi lipopotami adindaka na kati ya mai me milinga na ye ebimaka likolo ebale bandeko wana bokolanda masese maloba ya bagrangolo ali na bango baoyo vraimen bavandeli culture baoyo bakopanza sango oyo etali culture mama kongo okoki koyebisa biso lelo oyo na biso tovandi boye mama na nkumu ali wana mama kongo na kumutula bokosenga nini na tata mokonzi ya mboka asala na oyo etali bajournaliste oyo bakopanza sango bakobunda makasi mpo na culture mpo na soki bino te moye bato basepela na culture ezali te mo liloba na yo nango bongo culture na balabala bazwa biso na balabala te bazwa tokoloba lelo na kati ya mboka na biso culture eza su na valeur te eloko mpo etombwama esengaka na mokonzi ya mboka alobaki ete akataki mokolo moko mpo na tocelebre papa Simon Kimbangu tocelebraki ete topesaki hommage te tohonoraki ete bongo so alokoki alobiki alikuwa nete na Mali oyebiki na Mali eyaka na mokolo moko ezala na président na bango atambulaka alati koto akangi mpona kohonore culture na bango to tradition na bango bafi batambolaka mabele polele tolobi yango te ke baboya bokoko na biso kote ya malamu tozwa ya mabe mpe toboya me lelo nakolia nini charama hamburger kala tonaolia mwa bikedi na biso na ntuka papa lelo komi omona azobala mariage $3000 senga groupe électrogène plaza ezala wuti wapi plasma wuti wapi na bankoko na biso lelo bagarso bazobala lisusu te mabale komi ayaka tovanda mpo tobungisi bomoto na biso tobungisi nkita oyo ekolo na biso sikoyo tosala boni mpo tokanga nkita yango
esengeli tosangana biso na bakonzi mpo kita wana esala boni ezonga likolo ya mesa nayebi te nazongisi maloba mpe andeko kumutula maloba na yo ndenge mama kongo alobi ongo tolobi bokoko na balabala mpo na nini eloko ekomi na balabala ekozwa mopepe ekozwa nzinzi ekozwa nini ezonga na kati ya ndako eloko bokoko na biso ekomi na balabala tobwaki bokoko tobosani yango makambo mosusu esimba ekozala te tokosenga na bakonzi ya mboka bokanisa mpo na biso surtout biso tozali baconservateur culturel tokoconserve culture na biso mpe tozali kobongisa yango kopanza yango na mikili mosusu yango tokosenga mpe bokanisa mpo na biso bosala bafestival traditionnel mpona kocélébrer journée nationale ya culture na biso topesaki exemple de chaque le 20 décembre tosengaki na tata mokonzi na manako totali kosala mobungo lekaki bapesa tata le 20 décembre chaque le 20 décembre donc ezali bongo période moko festival ya bafestivité minene esalamaka na décembre bapesa biso le 20 décembre mpona tosalaka journée nationale culturelle ya Congo RDC ekozala malamu mingi tobetisa tous les 450 tribus ata na stade de martyr ekosenga misolo mokonzi ya mboka soki alobi iyo atie bamoyen ngai nazali mama Congo azali ndeko dede azali mama Afrika azali tokosangana lisanga tokosala eloko esengeli mpo mate mbila misato ekoki mpe kosala mosaka talikamela koloba yango wana ndenge babengaka yango matutuma masato wana boyoki bangolo ndenge bakopesa masese na bango elobi mingi tata mokonzi ya mboka akolanda biso bayi bakonzi bakolanda biso boyoki ndenge maloba ya bagangolo balobi kumutula mwalo yembono wana papa John Makese alinga yango makasi aleloya okoki koyemba yango ale bandeko bayoka yango ezali nzembo moko ekosepelisa ye vraimen makasi nane bende o yeye bende o yeye mbala nani bala sempongole sofula mpeti bakongi tete tukali alombo ntiyeli sakozolenda ntiyeli bopo miongo mongo biongo yeye bontongolo mbanga biokoso haleluya 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 touti nongo touti nongo touti nongo tokomi na kwa mutwe nsele toleki tokomi na Kinshasa kala 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 tozalaki na boumbwe sika sika tokomi na lipanda haleluya 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 Alléluia, Alléluia, Alléluia. John Makese, Kateji, Nzela moko biso nyonso tokolonga Mama Kongo kumutula fumungungi. Alléluia. Alléluia. Yenga. Mama Kongo oki malobango ya kumutula lo maloba moko ezava makasi omonda ngolulingi. Ya solo na koloba ete tosangana liboke moko mpona kotombola nkita ya mboka na biso Congo RDC. Na nzela ya nkita ata tokotia bonkoko to pe na nzela na balabala kumutula. Kwanga te kumutula tokobenga ngo boni na Engwele. Kosilisa kwanga na liyanga te po mboto ekoya nsima balia kwanga na nguba ntango mbisi yaki bazanga eloko ya kolia ya solo penza bazanga eloko ya kolia pamba te nguba to mpe kwanga eyali eloko ekosilisa onza ata na guerre soko olemwa kiteni ya kwanga ata na mbuma nguba misato yo moto omeli mai okati ebale mobimba eyali bongo bandeko balandi chaîne KTG Culture Africa PDG John Makese azali wana kolanda biso bandeko noto balanda biso Mama Kongo mwa lilobano ya suka oyo etali culture tobeta be masolo ya solo liloba Mama Kongo asuka eyali nazosenga na ba peuple congolais tosangana liboke moko totombola oyo eza bongo nkita ya mboka na biso nalobaka ngo mingi na ba télévision na ba radio mpo namonaka eloko eleki culture eza te soki nalambi te mpondu te nakolia te kuma kopesa nga bebi botu kumulika koli nga bebi botu ya banzete kumu okopesa Mama Kongo bibotu KTG toyi bokoko na balabala ba comprendre bi KTG elengi bokoko na balabala akosoka nga be mbanga na libotu bango batekolia eleki libala po soki babali ozali poso mibale na ndako ya mobali okolia te ko bazokosangi epala biso
tala batiaka misapi na lidusu ya nyoka pa pamba te keba koluka likele nyoka koswa yo Mama Congo apesi libero na ye na bandeko boso bazolanda biso pour le moment pozwa Mama Congo benga na 081 080 34 77 donc voilà plus 243 81 81 080 34 77 donc bengi Mama Congo dans la bino quoi donc un petit cœur là on est ensemble kumutula mwali lobana matondo mingi tolobi tokoba na bino tosenga na bana Congo bana Afrika tolinga culture na biso totombola yango po ngai na topona te tozala ba Congolais nzambe nda tinda biso tobotama na Congo po ayebi tozali kwa ba Moïse ya mboka oyo yango wana tozali na motomo ya kolinga bokoko na biso ya kovaloriser culture na biso ya malamu totombola ya mabe toboka zamba pamba te ata yo boyi bonkoko yeba tozali na koko omoni koko so na ko bakokokola kolokolo epai ya koko mpo kombo na yo ya koko na yo lokola kombo ya tula ezali ya koko na ngai lokola kombo ya lobo ezali ya koko na ye lokola kombo ya makesi John ezali kombo ya koko na yo so mona mondele kombo makesi azalaka te omona mondele kombo ntula azalaka te osi mona mondele kombo lobo azalaka te yango wana toboyi bokoko ozali na koko yango wana tosengi ete topona ya malamu ya mabe toboka zamba nakozanga te kopesa mbote na leki wa ngai mwana popi ya mokolo Yannick Ntula na Paris garçon pano na pesi pe mbote kuna na leki wa landinga lisusu wa landi Yannick Ntula Taylor Ntula Stemai kuna pe kanga na Paris bambote na bino kuna esika bozali na bosa kuna te na ngambo ya Canada azari ya bapoma azar ya bapoma bana esuku nyonso bapesi yo mbote azar ya bapoma ya mambote na kobosa na pete na France mama Françoise Ebengo ekabaka loboko pete mwana mosengele Françoise Ebengo soki akabite abelaka loboko elemba na kokaba lokwa malemba babuza Françoise Ebengo tambola kaka bongo na kobosa na pete mama Caro Betoko na poto kuna kolanda biso mwana esuku mama Caro Betoko mwana mosengele ya mambote na yo kuna esika ozwami olingi obenga ngai lokole na ngai kangamaka te ezali bongo libungu tulu tuku mwambe na moko libungu tulu jomi na libwa kama libwa na tube na moko ndenge moko boss de boss John Makese KTJ culture africaine ya lobaka na kota li français plus 243 81 00 19 921 kasi kumutula mbokatie ndekwa Mama Congo mbokatie moto amikitisa lokwa fufu na nzungu ekatele tombola biso tolobaka kota limboka olibungu tulu tuku mwambe na moko libungu tulu jomi na libwa kama libwa tuku na moko wana soko bengi ngai ngelelelele ngape na koyamba yo ngolololo wana penza okozwanga malamu na nzela ya WhatsApp plus 243 81 00 19 921 moto nyonso azali na bosenga kumutula nazali wana mpo na bino bobenga ngai na koyanola bino kasi soki batongaka yo te lukanganga omitalisa merci na bino bandeko na bino tobozwi libakwa kolanda chaîne KTG Culture Africa tolaki na bino wana bomonaki na yambaki bangola minene oyo tozalaki na bango tobeti be masolango oyo etali kraye na bango ndenge bazomona pe na oyo etali culture wana toza na bino elongo ensemble naza na bangolo minene bapambolinga eloko vraiment na sepe bangolo minene bapambolinga toali na bango en tout cas na sepeli makasi bandeko tokutana mbala sima héritier na ngama masini na pesi yo mbote mingi héritier mobali kitoko héritier jamba mbote mingi kimia na maboko mwana motetela kimia na mabota na bino tokutani